Tu vas beaucoup me manquer. Dès écoute ce demande en agneau, j'espère que tu as bien retenu. On voyage. On donne les lignes. Tu mais comme habitué. Papa, je vais te rappeler sur WhatsApp. C'est bon. J'hésite et garde. Mon amour. Mon amour. Bon voyage, chérie. C'est fatigant. Moi, ça fait. C'est une bilele. Ça fait. On a la grande dame de Belgique. Donc, il n'y a pas ça. Donc, si on a un biloko fouillé, si on a un sac, tu as un basket, tu as un lobby, montre un peu. Donc, c'est le billet de moto. On a un basket, il y a Gucci. Ils ont complet un sac. Donc, ça fait maintenant bien. Tu es en Turquie. Numéro combien? L'autre chose, ça combien? 38. J'en ai ça. Montre ma lunette de marque. Lunette de marque, ça fait. Lunette de marque. Dada par le bien chose à 38 mois dans les bourseaux. Et il y a les ça c'est ndoulo. Bilele donc le ban est bon. Obi na lunette marque. Abi ba marque bien ko bi ka ba nouveau modèle wana. Mais montre canon à confiance ma casse. Carayo. Merci beaucoup. Merci pays. Merci sur répondre bien. Parce qu'il y avait un aéroport à Trélo déjà. Ouais, ils sont tranquilles. Hein. Qui m'est dans les tranquille. Donc je pense dans 7h15 déjà dans Bruxelles, l'aéroport à Bruxelles. Ok, d'accord, Dieu va me protéger. Donc je ne peux pas battre. Bye bye. Tala Montero, ngana silika kama be, ngana silika kama be oyebi nga banda to fandi na esika moko ti okende ko bala. Nga soki na siliki na tomboka kama be, suko na ke kolala na cimetière. Oyebi nga bien. Oyebi mbala musoni na kina kolala na cimetière tata na ngai ye. Tango to sona kana mama no avant kufa. Oyebi ngo bien. Montero na koli na biloko na yote. Okomilo lendo. Okomilo banda ozala awa mokolo yaka kotika biso biloko sanza boni yebisa ngai omoni lelo bena mona mikuwa ya tata na ngai elongwa na kinkole etamboli ebimiti etelemi na kipwanza ebengi dela pena lobi tata wana ngai nazongisi motema sima kopesaka ngai so eloko no ya kolia te tikako nandimi na kufa kopesaka te ata okutani na ngai na nzela na pike crise bato batondi baza kopupola nga koloba te oyebi ngai kome Montero nga nakoli na kolia nga nakoli na banzombo nakoli na bamonganza bambisi ya mompongo biloko nini oyelaka nga malonga be makoso be mipanzi biloko etonda formol nalia liboso na yo biloko nga nalia Montero yo olia yango te Montero kotutela nga tolo na nini na basoso mitakalo yoka kotikela ngai
na bamakoso bamipandi wana nde biloko modero sia boniko batanga bato basalisaka bafamille mpe na modero oyebi kosalisa famille yo si osombelanga ata yanga fier de la paix. C'est quel genre de comportement aujourd'hui qu'on affiche. Na afficher la famille na yo. Shut up. Na pesa ka téléphone. Aza mwana ndeko na. Aza mwana ndeko na yo. Atali yo. Tango ndeko tinde ko commune ngo. Oje ingratitude tena niveau yo pour. Nani azenga? C'est quel genre d'ingratitude. Mwana yo modero ase pumuna katu moma lobe ko tinda makosho lobe ko tinda mipandi. Wana nde biloko. Omoni yo za moto pasi moto nzala oza ko sitokola makoso na mipandi. Na molongo penza biloko kolia makoso na mipanzi batanga kango église ne boya makoso batanga eza biloko oza chrétien ko dire alongba kuna pesa ka téléphone caractère ma pesa ka téléphone longba mamu lo prosa kama mama mpona mwana ndeko ngabi yo saka na bana ngabi na joshua yo sa lo koso na pesa ko lo koso eza lo koso mbizo sala ozo komona temba ina biloko to kolia to kokufa tu sais je me disais si je vais encore et puis les jours déjà tu m'as déjà blessé, tu sais que moi je suis trop jalouse. Dada, en fait comme on dit toujours, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses où la réalité où écoute et au Canada tu peux pas imaginer, donc je pouvais pas te dire tout en fait. Il y a des choses peut-être non la beauté non. Mais tu sais na mboka libanda moi c'est des mutara important makasi et il faut que na moi si bon o yebike moi facilité ya musali aux la simane parce que quand je parle déjà non parce que c'est elle qui m'a donné les papiers. Il y a beaucoup de moyens je sais bakoko tinda on a poto oui je n'en disconviens pas mais le problème c'est à papier. Donc cette fille là m'a donné du papier où il fallait qu'elle tire les longues na zonga parce que au yebi batana kendaki na kendaki otanga et puis après mes études je devais rentrer. Mais une année avant on a parce qu'il y a une procédure il y a pas papier et cette fille là m'a donné des papiers mais bizarrement vie relation il y a un mundele ngana noir comporté mais aussi maté donc des fois on a dit que non a tindi la maman na ngambongo il faut na la maman en français pendant que maman na ngalo en français tu comprends maman na ngalo lingala donc il faut na la donc yé pour na yé il faut yé maman na maman na ngai pour na yé c'est tout un problème là tu comprends mais je me suis dit si nakutani na yo je me disais na zalaki na yo na mutu on comprend on avait na mutu tu sais ça fait au moins un mois d'ako komelanga li sauter ou disparaître dans les réseaux sociaux vie ba étude na yo j'ai un examen là sur nos examen na téléphone na ngai na réseaux sociaux pour éviter ba distraction tu vois. Mais on dirait que c'est ma côté. Que parce que si réellement tu tenais à moi, tu allais me dire tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que moi déjà je sais que autant à ne me crée pas de problème. Ne me crée pas de problème. Donc ma minute dans un fauteuil, c'est toi, tu m'as trahi. Trahir en quoi? Parce que tu es allé coucher avec d'autres femmes écoute, là-bas. Tu m'as trahi. Je pense pas que tu peux me dire tout ça pendant de mes explications. Je cherchais les papiers. Il faut papier. Raison et salinga non to kuta na lelo boiza papier on a toki na moment émotionnel. Tu peux me comprendre? Pour le moment, je me sérieux, je me suis dit, au lieu de un restaurant, je ne sais pas où, il faut que mes parents soient là. Vraiment, pour ça, mon papa, maman, s'ils peuvent peut-être me permettre de faire un commandant, pourquoi pas tout que l'ambo quand on a tu veux te marier? Et je vais t'écouter. Je vais lui presser par la parole là-bas. Je n'ai pas encore fini les études. Laisse-moi lui parler. On va affronter par où? Dada, laisse-moi lui parler. C'est bon là. Non, quel jour aux dispo. Pour Dada, je t'aime beaucoup. Tu sais, je ne me suis même pas intéressé à les passer là. Parce que je tenais à toi et puis tu étais dans ma tête dès les jours, je me suis dit là qui t'apprend. Je sais déjà que tu es une bonne fille et puis tu sors d'une bonne famille et je sais ton éducation peut ça te battre.
mais kasi moto abato minene tokomokima na soka tobwaka mangana banzamba oya bwakani na nzambala sikatata oti semisi mama yo kutunde zano zobahenga yo ebi yango bibo yo bokendaki babengaki bino na OLK kosekate mama initiative please bozwi babi biloko edébordé abengaki biso ben mpona rekopasi sika amonaki te soki abengi ngai abengi ndeko mosusu aza mopanzi eza be biso nyonso te na représente libota te eya mpenza bongo abengaki kasi eso ya likambo te o probleme te bapisaka bana ndambo tata ndai abeboye tata nzoto ekomi mwa monene namoni simise ekomi soko oti boye mpole cadeau ya miracle. Fatou Miracle? Oui, Fatou Miracle. Kasi yo yebisa yete soka linga tomela yo ati asika ya mwa monene. Soka eza R ati double. Yenda ye munene mama. Atindelaki ya taille na Fatou Miracle so atindeli yo eloko. Neti nga nazana ba robe kuna textuellement. Ba kotu. Ya ko sa ayebi bataille na biso. Bebo ye tata na ngai baki na ikana pisa bino na mbote mpo. Tango tolekaki 2020 tokomi 21 tomonana eza bongo yango wana na lobi te na ya kota bino. J'espère que si tu es là bongo bon na yo ngoko bilo on a provision 3 mois. OK, moi je sors. OK tata. Ouais. Moi na azali. Uyeli ngai. Wanani? Mama. Akilela ngai. Naira yani. Dengo ye awo yeko talanga to yeko tala to. Tena yeko ta bino. OK. Na tina rassemblement. Côté la rassemblement. C'est quoi top ce transport. Bon, bébé bon aller alors. Merci chérie. Ya biso. Yo kana kiti. Ya biso na nzambe to biso. Na mayele na pile boliana kanga na za. Kama ninga na za mko musisa ya kate mwana nga to saka betizi boli. Oza boliana ka oza bilenge. Tapi. Nakisa no ba rapport boko. Kasi bansoda yo bamona kama kambo. Patra do ya jota. Patra apisa aliana monoko na mwasi. OK, maman, à tout à l'heure. Oui, Moussana. Sodo yo monite. Abempo na zaga. Sodo yo kutana yena njera. Yo bongo na njera mususu. Ni mama. Soka moni soda ya njoto mike murati kete ndenge mususu muibi. Jambe. Mati ko saba za bien. Tanga na omoni wana mpa jo liawa. Ajo mera jo jwa mbongo timbongo alita na mbongo awa. Kazi oyo basaka te munkekele mpa muibi. Masonajira ati yo akosi soili mpo bango bakoma kupingisaka muswahili monoko ya basoi njoka wana ye mako na so kuyapa vunje mokono bwire weye pati ye mchombo ona usengo chombo vunje mokono mama ya solo guys de la paix. Oza mwasi oyo ayebi nzambe n'est-ce pas bible joloba mawa na moto ya tiaki eliki epai ya moto c'est comme si yo eliki na yo mobimba koma koplace yango epai ya modero eko tangaka bible yango malamu te oyebi kotanga bible ata moke te soki mwasi na mobali baboti mwana to ndeko akufi atiki mwana ndeko apokolo eti azwi mosala mwana wana kolesa banani akolesa mais c'est obligatoire eza droit na ngai eza non ye bozalaka mayele te sikoyo biblike nde elobi nini chava biblike elobi eliki na biso bato fo tozala toplace yango epai ya nzambe ngai marge passion me makasi esilinga te nakoki mpe lobi nalamuki nalabi ate nakoma lopango ekoma garage nabanda kosala mécanicien yo kasi na kozanga ata detete oyo bakoya kobongisa banda kala osalaka yango te mpo ya nini Pony osaka. Zala mwasa kondima. Yanga fier. Makambo yo kotaka ya famille nango kotela ka ndenge ni. Oza mwasi nanga ninga ko kota na bujo ba te. Modero za kamona ndiko na. Dernièrement na boyebi ko yebisho na surprendre ki pauvreté Na olenge ni. Mais na boki ko yebisa yo. Ngamu na lamuki na tongo inde tina aéroport ndolo na ki ko tuna pe hélicoptère.
Coco la bicho. Bonjour, ça va? Oh. Tu es trop mignon, hein? Merci. Bonjour. Bonjour. Bibi ni non ba fier boy. Yesu una gangeli ya koma kaka boy. Ngo gangela ngate na fena za mwana yo. Ngana sika mabe. Oyebi nga soki na sika toza mobali obala na ko manke yo. Asika yo to chembo bweni yo kotia. Bweni yo kotia. Fanisha. Ngana za mama na boti modero. Soki na zaka mama direct ya modero. Bele to tata. Pardon telematika kiti. Telematika kiti. Soki na zaka mama direct na boti modero. Me to palinga ka sakana na ngai te. Top aza kosakana aza komona nga lokola lipapa gape ndene eza lipapa ya cabinet ya top ya wc oyo ezwaka batufi tala ndenge yo oza kolata tala ndenge oza koya monene tala ndenge oteli tala nga ndenge nakomi lokola bakako bababoli na moto yoka singa aza kosepela bino nde boliaka nga nde nakufaka nzala lokola top abota montero kotiaka makolo ndako na ngai kotiaka makolo ate nalingi te naboyi confiance na bato naboyi gentillesse na bato nalingi nazala nga moko nazala nga moko na fanda oyo nani nani kasi lokolo tope ti bantumba milaso tope ye moko moto alingaka modero na makasi modero alingaka tope te nazaka komona ndenge tope aza koyemona kitunga biloko aza kobonda modero azaka na fiance na ye soki abalaka mwasi oyo azalaka na ye melongo azosufri te na age na yo ozomona neti okomi mwasi monene ya pamba tata oyo aza mwana mokie yo soki kobota naza komona eloko aza kobimisa yo mwa jeune kaka mpo oza pembe soki ozalaki mwindu olinga kobima lokola tata 60 tala nalingaka boye mwana koba mama te na bota yo te naza na acte de naissance na yo te na yeba hôpital obotama te soki otie monoko fue kaka ndongo ofanda na bimi nake kobenga na polise nga nakoma kokangisa bato mpe bapambe mpe nakoma kokosela bato makambo ya la polise oyoki boni po oyambela bango mokoni nesika oyaka wa te dada oyaka nalingi na ngai te mama na lokwa alingi na liaka mbongo modero te ye tope lokwa ya botaka modero awa te na boy tala mbongo ya modero yo komi kotia manzaka emi manzaka ezaka chere Bon, maman, moi je pense que... Naza kopoya naza maman na boti yo te. Naza vraiment le bienvenu à Ate parce que naza nanga à Ate koko. Outi na Lola. Na outi Canada na yaki juste comme Dada Lubena yana mona ba koko na ye donc je suis vraiment désolé et loko et zalaki lo moins les kangana zarate parce que apparemment ça pour mort familial. Mais je suis vraiment désolé. Quelque chose papa bandela malamu omoni ngai koko no ya mwasi matoi na ngata musoyo kata musoyo kate na yoki be Canada yaka kofanda yaka kofanda oyambaki biso te tozokende nani toke yanga fier fana ndako na yo tokola yo olingi ndako koleka biso bato ozanda omona na oza mwa mobali moko ya respect dada boni boye likambo nini yo namoni ntango yo kobala kolinga ngai nazwa eloko te aza koko na ngai nakoki kosala na ye mabe te koko kei olandi mwasi basi bapanzaka famille nespanga na biso te ke mwasi azali eloko esukisa nzambe inspiration kangaka monoko lala kanga monoko koko kimutikana na bango awuti Canada okolanda tokotikala ngalo to shome awa boni kimutema bebo muta wuti no lotuna place muta wuti oyebi te ovandi na yoko ki malamu te na kanza eka ba mibale ya kishasa batungisaka bana basi yango mama ngisa awa koleta itongo bongo pe kishasa bakoma kolata maisha ningana utamboka te yo nde moto utamboka okote mina mboka yo komona Kishasa na mokolo ngana utamboka te yo ye Kishasa kaka ndenge okomi mokolo bondo ye Kishasa oyena mwana tope bwebo osalisa mwana kindumba ndenge akanga modero na kisi na bota mina hôpital ya Ngaliema mama na ngakino la bombela nga acte de naissance ya yo sali ka yoko wera Ngaliema ngona na nazo wena yo moto bota na boye na kata na yo ngai na boti tap na bora kondo kasi ta top na libama mubongo yo
Mama. Ngai naza na problème na yo te. Yo jo leka na njera ya leta. Ngai te mama. Banda kala oyemba kite pona nini? Osela benga na leka mongongo no sala ka soki ngana leki. Ngai naza ma ngana leki te mongongo no sala ya kokufa. Na yo nanu. Yo ndeke bana ngai. Mpa modela za mobile na yo te kasa za nde mona na yo. Kwa za mwana ngapo bino mozo na notage. Yo na mwana tope bokomisa ezoba. Bokomisa ezoba. Mwana na yo tope moyibi. Pesa ye toli. Tango yaya kufaka. Atikaka ngana modero tope asalaka te. Ezaka pe bongo yebaka te. Ezaka pe bongo. Yo tope si tope mutu makasi. Yango wana bokoma ko inaka basi abandeko na bino mpona nini? Olingo bendeko na bino to mona kasi na yo. Abala te to ya na yo abala te mpo. Kipaka bino na libota na bino na bana na bino. Ezaki toko te. Bino bokoma pe mosa ndeko atasa bisaleli mabe e koma kesoko ko balinga ka mosa ndeko te. Biso mongo to za bongo te. Biso mongo miyibi. Kambote to za mo banda boyiba masuwa bokoma miyibi bino nyoso. Amani yo jo toraka tope ngai na toli modelo. Na yebisa balocataire no bapesa yo toli. Otinga ko bokela ngambwakela soki na sole kamarija. Mama yo le kampo tango le to ko panda bitumba te. Nani ko musu to ko ngai na bunana yo te. Ngai yo ko bunana ngati. Ngai na bunana yo. Ebongo ko bunana ngati kwani. Yo ko monoko to punda. Monoko ebonga to budi to yokani sola mapeka. Sima nango to yebani ko sola ne alipeka lekaki ya moninga na makasi. Yo ya na baba oyo ko luka. Nazali ko lekana sa baba la leta. Yonde moto bimi obandi ko bokela ngambwa ke na isa ninga na konta ka yote na isa na konta ka pe to pete kasa bota mona mosusu abota mona mosusu banda bota mona moko mona tika mokya jwa tsemi pa banda kupota to bota mate matisi matala dada e fotokopi yango kona ye njambe fotokopi ya papa na ye lipoma ikambo tanga na kala ko senga te mwasa zaka ko bina mbunda na mboka ayeki shasa ntumbo sisi mibala ba centimetre to akwa zo ko saka ona yo ntumba bona yo bondo we moko bola na tabela mbamba ngai na amoni ya pe ngai na ibisa yo na no maisha na ko beta yo na so yebisa amoni ngai meze kitango mpenja na zaki mobali lokwaya nga fiere njambe kaula sia lakisa ma photo mobali yo zaka na lekisa photo mibali no nyoso zana bango se ko kana yanga fiere lakisa photo na bango ngai na zaki mosa mo kala mwasi yango ya fiere ntumba pamba mama kama biokera te basakane na masuwa ngai mobali soko za moraite oza mama bomi pesa respect yeko tajo banda si bozo swa na boye quartier o batie bino ka beka kasi bato quartier ba yeko na baba na yende baba ezaka ya moto tata ya bisanga baba ezaka ya moto ya jo ya umega yo 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 baba ta suka telisa lo kwa so pa na yo binga ite ngana zape capable na se déshabiller pour abunda na botina yo babela bota na soba akona na kana ko pa na fina oza soba mama kota bula oza soba akokota te yo akokota kana babunda na bete na bete yo akobunda na bete pena bobeta nini na miboma lawelisa liwae ata bapasi eleki lawelisa takotuba dedonanga tala eyamba suka kuna ya koteka ifo tika moko na balusa isasa etali biso te isasa kaka boye balusa nyonso balusa nazokoka milinga te balusa kaso osabisa mpe na kobenga do na te motu mosusu balingaka biso batela benga do na te motu mosusu na bado seka fone kaka mulai ko mona ko masala yo mulai toni na ko bengalo ni kuta kuse benanti kabina mone la gai
papa azalaki na Canada pour continuer l'étude na ye. Maintenant là il a décidé ndenge azongi boye amona bino parce que comme on a besoin ya officialiser relation na biso. Non abaki faut amona bino asoma na bino. Comment les nani? Marquis. Oui. Classe de au Canada. Je fais l'administration. De l'impolitesse. Papa, tu n'as pas répondre en français. Non, je suis désolé maman en fait. Na fait les bêtises dans le Canada, na administration et tout. Et j'ai fait au moins 5 ans au Canada, à Montréal. Et vie na ebaki dada avant na kende. Ebaki avant na kende Canada et vie ba réalité belé na côté na Canada. Et je me suis dit na zonga na Congo parce que vie bêtise na la salle que j'étais censé zonga na Congo. Quand vous avez kuna bozaro bengana. Donc si je comprends bien, avant yo voyager au Kende Kutanga, bozala déjà. Donc bozala déjà, monana déjà, boyebana na bino pe déjà, donc avant au Kende, avant voyager. Est-ce que les longs boni officialisé avant boye au mona ba parents na c'est ça? Non, même pas maman. En fait, ngana dada isalaki tout ça là qui je pense 1 mois il y a relation amicale. Et après, d'ailleurs, quand on a voyagé, on n'avait pas une relation, genre, relation moya bolingo. Et ça, il y a au Canada, mes parents n'ont pas tanga. Et après, vu la réalité, parce que je ne peux pas nier qu'au Canada, j'avais eu à avoir des relations là-bas. J'avais une fille à côté. Vie, ça n'a pas tenu, moi et la fille, vu le comportement à moi, si des fois, on baigne à la police, sans raison, des fois, aussi le Canada. Et je me suis dit, pourquoi pas la zone à Mboka Nangaï. Na luka relation moko oyo na koki ovanda na ye. Distraire bana bato. Yemba na poto pour distraire bana bato. Moi personnellement nazo analyser tango yo zo bambala mo nazo analyser maloba na yo. Pona ni bo sala bo. Vous croyez poto eza lolo. Otambola kana se lo kwa ba pays nyonso. Est-ce que moi na moi so nazo ba tout le temps zo benga la police tout et tout azamu taliboma. C'est que c'est qui n'a eloko moko za osala ma bien moya za obenga la police asa mutali bon matin to obenga na biso la police te oko sente e potiki na yo ke na yo oko beta ye pe na nzela muto ako intervenir akozala te oko sala nyonso yo lingi oko tisi e flat obimisi ye obabie na hotel obimisi ye donc e dépend na ngona yo et après futi billet ozone le show Canada. Maman Olobi, je crois que azo papa, mon problème est ali na boti dada ye moko mafi unique souci nanga ezalaki lokola nzambe azopesa na profite natangisa mwana ngai ya mwasi ata zwi mobali ya mbongo te ye moko azala na mbongo na barelation na nga lokola naza vivant so asilisi baklasse oyo nga nazolinga tanga nayebiki na ofungola ye baporte na barelation na nga donc akozala mokeleli te soki abi amona Canada amona ngo nayebi te dada c'est vrai que ozalaki to boye kokosa biso olandi complexe ya Canada to pembe ya monsieur Marquis c'est que papa le maman on est amoureux c'est pas ça le panique maman oui et là aux les sentiments de to copia oté yango zo kende maman tika dada s'exprimer on le panique tika dada s'exprimer je vais écouter d'abord ma fille c'est peni na monsieur